Oh. Na oya poto pour porter la bogis plainte et puis na songi nanga. A manqué wera et puis a manqué maman Sylvie Mampata. Robin Salina Frank Stemai. Le coup ma belle. C'est pas là une angote parce que on dit quoi on manquait pour tout le respect nengo on a été pour tout faire les gola. Faire les gola zali musicien oyo atika devoir na maison mère. Les années mo nga so na ba français tala ne on nga yo to ba français boy. So que na France ko tena ba français. Wala ba français mais français ayo contrôle ba lingala. Kimbuta solola kina bata moto yango kisasa zanga kimbuta. Voilà mais ça jomo ba ça ko kimbuta so nga gouverner. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans un énième numéro, il y a magazine Nabino, exprimez-vous sur votre chaîne Concept Touch Télévision. Mais il y a des belé, c'est la rapport au monde arabe, va commentaire, là je vois le DG, Das Milandu, maman Fi Milandu, coup de chapeau pour l'initiative à bouiller, donc il fait auquel donc à la mise, nous atteindre le niveau, toujours nous. Voilà, merci. Nous avons aussi attention, l'émission Exprimez-vous avec moi, votre humble serviteur. Merci, c'est Mayangila. Merci, dans les Pedro en direct. Il y a Lyon. Merci, na Claudie Lunda Mobile Mbinga. En direct, il y a Paris. Merci, na Liopé Kevin Boko en direct, il y a Île-de-France. Pour Namboka, il y a France. Merci, na Liopé Pamela Ndoukou. En direct, il y a l'Italie. À vous également, Mimi, Zazie, direct il y a Allemagne. Les lots, la nuance sauf rien, actualité politique et culturelle. On va bien faire tout sur le awa. Les lots, vous sentez l'émission, exprimez-vous avec toute sa capacité. Mais les lots de Yambi, c'est un très spécial, très connu. Vous avez mis un logo. Maman! Vraiment, ils ont style là, avant qu'on même voilà, pour rebanner na moi les solo moi mukenaye et puis de kota à Italie actualité. Ils ont bon Jérémy yoka ine to sombi tiana e makanisi, na plateau na biso ya exprimez-vous. Jérémy yoka mbote na bienvenue dans l'émission exprimez-vous. Merci, eza occasion monena s'exprimer. Omoni na osepela makasi na likanisi de Gonabiso Audace Milandu azuya osala chaîne na boye ngai esalinga bien moni to bato mingi bakasa soki bosala internet bozana melote omona mutu na téléphone nika bote yango bila boye na moto ça bien et puis aza na senti pela kaza vraiment bien éduqué ninga komela ninga solele nanga na moni vraiment non nga pele kona zana ouvert na moni pas pela ko fungama na sololi ouvert to sololi kito ko en tout cas ça bien voilà donc voilà qu'on a sepeli makasi moi message na baño tout bazo landa yo partout dans le monde partout moi message à makasi peut-être mingi que Jérémy yoka yeyo aza akufati a vivre kaka et puis à ça le mot comme on a communication facile les magazines oyo essayer de faire cette information du jour les jours se référer quand on a pas tout na se référer na le petit journal en français facile. Na monika balongo en français facile biso petit journal en français facile bon biso la communication facile donc biso faciliter les communication et puis ça m'a bête ça gara ko biso vous arrivez na ye to passer temps na ye bon pour il faut se référer petit ça va voir les marques de maison mère pour bêti moi tirer moi bon voilà ils gara net ndengona mais le côté mabe nga na on est dans le petit journal en français facile contexte alors na sengi sur bande ko logo senga message mais c'est les abonnés communication facile on a les journal mais ça peut la chaîne dans YouTube donc communication facile officielle et puis toujours la chaîne il y a YouTube comme on a la barre officielle donc LABA ba RI balena et nasuka officiel TV au s'abonner au rater rien et puis on s'abonner na 89 52 44 50 numéro nanga le plus de 143 89 52 44 50 au supprimer pour s'abonner au tiner on a WhatsApp mabang ni bandio na po o yo ngato tinga $100 te ngala na obo kaka pour le moni bandio aussi ça fait valeur ça fait une mission pour peut-être no mbongo bandio aussi ça biso valeur net que toi bata matolo bato ba bazo sala bata matolo te
net singa na mutu matolo wa patron na monigo te naza patron te oza patron ya magazine na yo ouais na sala agence na ngai ngapo na gérer yango te na tikaki Sarambemba coordonnatrice so a gérer biso lokola à quelle mission et puis à la mission mon Bunia et puis précis là-bas à coordonner biso pour l'instant là la ngai manager général donc c'est-à-dire que de Bakaina so bendinga na Bunia na ke Bunia bendinga na Katanga na ke Katanga bendinga na Likasi na ke Likasi et moninga na poto na ke poto net kalaté mo na poto pour na porter Bogis pour pas plainte oh na oya poto pour porter la Bogis plainte et puis na songi nanga likamni ezole na bino mbale a manqué wera et puis a manqué maman Sylvie Mampata ah bon na sepela ki nango mais ça silade tongo siko tala eloko boy un bon chanteur comme Bogis Mompema oloki carrière no yomo de bana poto mais après obandi ko finga wera obandi ko finga Mampata na sepela ki nango te na obaki est-ce que na mbo to za na système ka ya muta fingi batu bandi batali ebote je vais porter plainte contre Bogis Mompema donc il on embête tout le monde et puis la zone nanga au moins ça faire na kanga ngandem na gérango ta va bima makamnanga mais Jérémy Yoka a soulevé le point très important dans la photo bazolanda yo mais qu'est-ce qui a fait que Bogis Mompema a qui me quoi taquer ou rançon a comme tina moi si na ye on est déjà ba propos moko très grave oui ça grave Bogis tango ou rançon na so beta banzembo Bogis alobe za ye Bogis to baka beta bal na lemba abeta bal on doit zapper na mabieta na makolo n'importe quoi bon si Bogis asala moi nzambe abaki c'est là yo Nicolas papa wemba abie papa wemba il sauf que après ça qu'il faut à Bogis tant on a baissé papa chéri a matisi Bogis na niveau beaucoup ozoka un chanteur azoyemba avec beaucoup de charme il fallait siko avant na akoti bagere mo pour la kiti ayo longwa tant on sala place bon moi tout le monde se pela nango na comprendre que Bogis akepo comme combattant oh akomi combattant par exemple nous battre combattre ça mabi ba combattre pe na poto ba na droit na bango pe mboka pe tambola mabi atiki ne ko pandula ko mine combattant akomi combattant so ki combattant na mabe na wazani amena lokola vela sa mongo au se fusonani Bokechu premier donc amena ki combattant na ba jana Bokechu ya ko finga non il faut ça la débat ba idée on so bona meki combattant pe asala nse mongo boye c'était vraiment et puis na o la lobby le pour na le roi de la forêt na madame nae je me suis dit na zoya poto pour apporter plainte mais comment la biso mboka makambo mboka etonda makambo bokofi no so sila ya mbala na yo ya yo ya mugeno ya shawama na yo na kimia et pourquoi yo kota makambo batu mutu wa mboka na biso mboka makambo tika te ko lo République démocratique du Congo to ita ike okelo kendo voilà Jérémy Yoka qu'est-ce qui se passe sur Robino Mundibo impolitesse bazolo ba mais ye bazo ba ni na apela ta mo asa mbonda te kabu seguleni ye alingo zalaka derrière batu toki atingaka selon ba observateur balobi ke mikolo yo ye pas mal Nathalie émission Robin Salina Frank Stemai le kuta mabe c'est pela ina ngote parce que on ko ko manque kulutu mo respect nengo wana et puis kulutu wa faire regola zali musicien oyo atika devoir na maison mère devoir en fait le mutalongola ngwazati acha bar très na maison mère bar wana mutalongola ngoti lwazati azali le premier chef d'orchestre wenge musique à maison mère donc maison mère c'est patrimoine bato ba revaleur avec la maison mère donc on revend orchestre ya ba faire et ba sala et ça orchestre na bango faire gola Adolphe Dominguez wala c'est le roi de la forêt dit masela alindonda ba sala orchestre na bango et ça orchestre na bango ya bango alors batomboli yango ekomi na niveau wana yo oleki wana esali yo kwa ko finga yo ezaki toko na bandi musique pesa na nzambe te musique na nzambe te po batutu ba komisa batutu oui mais moi je pense que alingaka pesa bargument na ye ndelo faloba te aleki faire na ba vie ako pesa bargument na ye bo ya ndingo wana amona ngoza ya solo pesa ya lekuta atomona ngoza débat moko autour ya musique moi je pense Robin yo lo sala aya ko bake aliki fere na koyemba omoni aya ko bake Robin yo na zobeta partout ko le kai omoni après so bloko ningo na o za lié na musique mais tant yo moko penza lobike lelo na ko manquer respect lelo penza na ko finga na niveau ozo abandi okoma
niveau ya komi kokende nango azomizongisa na se parce que bato basala na succès bafingaka te bato baa na succès bafingaka te omonaka efali evita kofinga bato fere depuis que maison mère afingaka bato te alaka timide bango mbale na fere na fali ndenge moko voilà quoi aujourd'hui bata succès en fait inosa balume ayoka na soni on dirait que ayoka soni donc bato baa na succès bafingaka te Robino Mundibu oza na succès oza pe la chance que Côte d'Ivoire y réponde au Bilité au Gabon y réponde au Topo au Matapo na Bercy y a Pali y répondra alors comprendre que au bandi comme Matissa Fizia Makambu ole ozonga na kofinga oyo esili sakaba donc na sepela yango te sali mabe penza esali penza mabe Robino Mundibu azoloba que à l'équipe rigole na bazu na YouTube mais concert ata mon côté wa beti boya sala ka ba lever le rideau ou quoi te abetaka na ye ba concert na ye abetaka ba concert na ye asape komata bien mais koya koloba vie oui vie ezali vie eza musique te c'est vrai tokomisa ba vie lelo ba innocent balube bara ba vie moko osala yango te innocent beta 120 millions de vies 120 millions de vies par exemple ozomona so regola nzembo asali ya regarde moi na une semaine akomi na 120 000 1 million 200 000 vies na une semaine Léon Naïbi et à 9e jour, Naïbi s'est commis déjà comme donc, et ça va avancer. Yépe, Naïbi, tu fais la robine, tant que ça 1 million, je crois, Channel Web, nous avons 1 million. Tu es Matarata comme aller Malais. Total, à Pongola Champagne, tu auras un studio Ndia Iwana, et les Canada qui toquent. Mais, Koko, à niveau, il y a besoin de tout le monde. Donc on l'a fait, il va tracer chemin pour mon bail rouler. Ils ont mal à monter. Au moment où la fabrication, abandonne la fin de la faillite, à ce qu'on a pardon. Si koyo, il y a quand même reçu un pardon. Mais après il y a qu'on se faire humilier lobby na tongo et aux amalamu. Moi je pense que au tracer carrière non malamu, au béta na orchestre fait l'été, au l'état na orchestre na bango. Beaucoup tanate, banité en réalité. Ayébioté. Donc, vanité de près, ainsi de suite. Et quand la pito, on met à l'isolo, on a été au lofingaï. On se comprend, et ça va amener à Bandi Boye, dans le nom de l'histoire, Jean-Marie Sambamabé. Et moi, pas Sabino. Tout ça, on a été. Pour coopérateur, Babette à l'isolo, on au coopérateur. Et puis, Bitumba, Batubako, t'as un mouti. Faire un fallu à ma camarade, Babette à la quartier la terre, Baoumi Balé, Babette à la quartier la terre. Tout le monde a même vidéo, bah vendre la boue, bah sindi guitare, bah au bec, bah au yemba. Mon pao, quadraco raman, a tiens on a podé au bain, bah on mi balé. Tout le monde a vocal, il a fallu faire la bande là, et ça, et ça. Alors, le quoi, bah ça ma camarade, bah te belle, bah quand t'as guerre, ouais, on a jamais battu à la zone. Bah te bas, un jour tout le monde a fallu na faire sur le même podium. Un jour tout le monde a fallu na faire bah salut ma camarade bango. Et puis, bah comment qu'on étouffer. Petit sur place a petit na impoli quand les gens petit na impoli la linga te yo leader na yo ko misala wana ari tsope muto ko meno ko pete ke meni vio makamna bona nga sute meni muto na ko meno répondre ngate donc au moni e za malamu au coopérer en fait et voilà ça makamso ko sala ko tu na yo ou avec ko une opportunité plaisir mais ça lango pe bien pour manquer l'esprit ma casse ndengona na sepela ina ko Robino c'est un garçon que j'aime bien un artiste plein de succès rappelle la talent na ça va bien on a eu que mais si ko yo Robino Mundibu na lo ba ko Robino Mundibu pe de gola a comme sujet il y a kinga il y a critique moko boye au-delà même il y a critique parce que critique eza mabete mais makambo tout zo ka lo ba propos c'est comme au-delà ya critique pourquoi il a subi pas cause wana c'est normal c'est normal à subir bongo parce que na mapinga abandi ko kende na rang ya Jibenkia. Pourquoi on a dit Mengwana? Ça veut dire qu'on a rien JB, bah on tourne oh yo ko ça JB na faire ba kokani, ça m'expliquer ba. JB qui na mboko yo. A beta musique. Ba tu ba fingaye que orchestre batata. Tu ba fingaye c'est les gens orchestre batata. Ba tu ba loba ezaka orchestre baluba wana ba abeta ma concert ka ya baluba. Batu ba critiquer ba critiquer et to yebi histoire réseau enseigner biso que wo ka betaka
même jour je vais dans le podium sur même podium africain concert avec une narrative 15 heures mais quand on met le banzembo ici là quand on met le banzembo ça là qui cap so pas chérie mbana salinyo so batbaki so si vous bitumana ya ko tira nani et c'est le scrum je crois brigade quelque chose comme ça bon on va faire un bunda baba comment on crée l'animation comment on crée papa chérie soit égal bigaka ayemika aboga rumba de moko massage tellement ça ne peut pas nzembo to bo sala te n'époque on a gouverneur va en place to bo sala na kombo na yi mais to bo sala ko ba jibeti atinda kala ba soda ba beta ba message ba donc bon asibisa banko ebele jiba comme un sujet à moquerie na mboka na ba TV sur finga kai mais lelo ça doit faire 11 ans donc le vers 12 ans jibe sans album avec Tarbayoji avec un concert plein, à autour de concert moi à $200, à autour de concert il y a je crois c'était $20 et $50 VIP na Chekemba. Donc à Tikali à comme il est illégal le Morobo, à comme notre la table rocher, au soir la table rocher. Yo soir la Lutumba, sur Lutumba bibana OK, to kami bois bakar, to so bisasa et que la revendre la Bible comme ici à table. So table plutôt il y a fait la bicho Lutumba Simaro. So Lutumba bon donc on a dit ça na ma vallée Bakar tout ça c'est que dans ma vallée et là on a comme ça on le c'est bien bien et maintenant j'ai compris une chose c'est rigolo avec sa voix avec son comportement pour moi bana na botama mon chiba finga motutu bana na botama si que faire au moins ka finga pe batutu d'abord à budget batu ba comprendre na budget na masesi ozo comprendre et ça on Félix Ossé ko lobi que c'est une stratégie auquel on a police d'africaine au moni on a fait d'échappement à vélo non avant que nous tout les hommes c'est ça fait ça va vers bazoya nango on a collapsé batuke mais nasi a ba proverbe on est dans la signification oui et ça la signification on kanisi ya on la kanisi ya to c'est un texte sango sikolo to luki lisese moko ba yemba na nzemo mo boye yo développer la de nouveau et de makanisi mibale on se mona donc mutuamuna na ndenge azokanisa sikoyo fere tango akoyo yemba alobi phrase moko boye yo o développer na ndenge na ye pas développer na ndenge na sikoyo ba jongo ba tablamba jaune to benga ba contre molemba donc so basala campagne ya ko colorer yango na réflexion na bango ba ko tango bisasa mobimba ozomona je donne un exemple il me semble aluma sali clip la vie Tchakou à na cage bato ba dire te lokola azoki aigle te fali aigle sikoyo azusko aigle a Tchakou a pembe wa ba on so ba ndeke papa so ça pour ba on so ndeke fa ça peut ata ibu il fallait vota donc il y a sali concept na ye pour la décoration ya ni na ye a Tchakou Tchakou a na cage pour le Tchakou ba tchaki wa on se comprend donc notre mutalingi a interprété na ndenge na alors c'est le gars lelo a commis sujet à moquerie parce que Azako traverser Sikoyo place aux arrêtés il faut au comment l'incomparable comment pour le local débat na côté Koyemba que mutu wa Koyemba na faire de katana on va faire l'idée moi mon na Yemba danger ça la mambo danger yo mo di faire l'idée na Koyemba ayi ça mo si anda kuna bana ozomona Sikoyo déjà faire comme na suka ba ofinga na yoki regarde moi na côté de temps album Robinma bato bafinga ngana ba ofinga melanko to ata mosumu ki mukolo mo palemaka mosumu ki na lola mo pa mtabeta lisolo wana ba yebisi moni nzambe ya tunani et bon satana c'est pas ça ba côté o objectif pour mosumu ke nzambe te eza satan bato wana pe objectif na bango ezali bafinga feli basala ko je pense que na mikolo ya Jésus de nuance bato to ba comprendra Joyo aliki batutu Jérémy Yoka fait rigola balobi ba mususu ke yimbi nzembo ya Sulema ça c'est nini bazulu ba dazo ko interpréter que non ayemba nzembo ya Sulema tozonga ba prononcer mot français ma paix faire ndenge za wana fiasco na nzembo wana to biso ko album bango urbain ko simba donc malobezo bimana ndenge mo ça o moi tant que zo ba ndenge to sala boye pe mutu alobi le wana za congolais
alors en français koleka français te nzembo wana beti na France plutôt na français ba français ya France 24 bayoki nzembo bango moko bazwi nzembo bango analyse ngo na France 24 d'accord eza trace te po trace TV ezala ngo wana ba Brazza tukenda tebile tosalaka tobanga bango nani bakata bakatisi mwaso $50 so nini bakati kisasa baye awa tofandi boyo clip no bo loza mulai to kata pako ko bakata ngo ngada na mona bakata misemo clip meka ara bata trace baya na bango ba tambula na ba sapato bango ya poussière mais image peut savoir ka trace oui et que n'avait transport bazape éparpillé mais ce que France 24 ça veut dire mundele ye moko ba minze moi munoko na ye on t'a ba mo français ça respecté te eza mundele eza français ya yota qui a prononcé ma B nous t'avons pas prononcé en B eza français et puis attends noranga ito no bande ko vele msombele awo so ko to no ba français bande ti suka wana mo to prononcer ko bien te eza ko na biso te eza wa jomo boye ane mutete la uti loja abota kuna akola kuna ayi sa solinga balinga la 500 lolanga alo bango bongo te eza nemo ngaso na ba français tala noranga yo bande to ba français boye so ko na France ko na ba français wala ba français mais français ayo ko ndolo balinga la na bato li solo moko derema na matonge na moni garçon azo yemba ngana wala ka yemba na wala ka yemba na kiyaka na wala yemba na kiyaka na solo di joyo nsembo butango zongo pa baloli yango esali nzoka ayemba na nsembo ya garçon asaki succès mikolo tele kawa garçon asaki succès mikolo boye ameleli yo mondogo ameleli ya biloko makasi boma ye musique asaki succès boye comment yani bimaria ayo manziba bimaria donc na yo yeba ngo ta ko ba ameleli yo mo parti wana me na comprendre que yanzi ba bimaria mais ayo mara lingala me na ko ndo mara biyaka parce que eza ko na ete ya kola kita mususu na village na bango amanyeli mingi binoko mboka etanga yebi sasa alors ba kisolo kwa bisota pourquoi balingi faire alors ba français quoi ba français mais on avait dit nzembo lobi français quoi français moko comme on est mais on va ba français quoi français na kisasa o amero zo bota makuna po ata oro ba bitoko to mona ba négocier ba RTN sera ba télé 50 ba ni alors ba kitoko mais zwango tombolango ya na France 24 et bimi le roi dia et bien roi dindibu ozo ko parce que français mona ta botami yo to ba la ksayo ke li papa ye mabona li papa kuta yebi ngoti alors en français biso to za problème mo wa boso ozo ta na lingala après au ballon na français tant ozo va français yo mo za la gentil ozo ba ki a utiliser le mot français bien à prononcer bien que yo mo ka boloba ozo ko réfléchir na lingala après ballon na français. Donc, la chanson, elle est bonne, l'artiste a très bien chanté, et puis dimanche... monter on parce que ça les punitions ba professeur ina ba ba recherche ba professeur ina ba bandi ba recherche ba comprendre que yana ma mususu to tangi sa te eza la musique so joma le ina te on ta mission. Voilà, toujours continuer. Kalamine, tu dois mettre un terme dans l'Italie culture. Toujours bientôt là, dans l'Italie politique. Mais tout fait au nom du dans l'Italie conflit en Uganda du Kala. Mais par répondre à Nzembo. Il s'agit bel et bien, il y a Bill Clinton dans Innocent Bill. Qu'est-ce qui se passe, Bill Clinton, à quel point Finga, Innocent Bill, dans le générique de Binaka récemment à Jérémy Yuka. Polo na mwana muke le logo et puis ça on peut se rappeler mais si générique pour répondre non pour pinga bon Bill Clinton a grand animateur mboka na mboko to kobeta basala animation Bill Clinton a danger au salate il ne sait pas ça la tama pour na kana chéri ya Bill wana pour analyser ngo bien pour na yoki yango ce qui bankara ka code ya quelque chose comme ça non na yoki yango te ki bakara ka code ya oui non na yoki yango te na yoki Bill obo bingi non binaka alors bingi tout ça bon faut que on na yoka ngona no trop na yoka ngo na vidéo na ozo ya siko to décortiquer ngo na yoka ngo en tout cas
moyen na concernant conflit là bon il va laisser bid nous c'est rabaisser pendant la bio moi d'abord bakokota na conflit innocent na Bitonton bila za ya innocent na lana qui est dimanche passé par Isaac Maï alobi ke bato amanka ba ene na ye na sala ba ene na so na bango te seulement na sala mutu moko oto yo kana te par rapport ya oyo eleka ozo comprendre alors le watanga comme mutango te est-ce que mutango zabili on ne sait jamais est-ce que mutango za falme va loba on ne sait jamais est-ce que mutango zali garçon mo na bibwa on ne sait jamais donc na yo kana on dit bango ya spoon mapitoche to ko analyser ngo après voilà to ko analyser ngo après chers internautes vous pouvez continuer merci la bien surtout nous avons branché hein pour nous rendre émotion na bien exprimer tout nous nous allons analyse oyo avec Jérémy Yoka. Franchement, en tout cas. Parti Nini et géré Congo. Chose à la chance. Premier président, Joseph Kasavubu, né Congo. Donc, Bas Congo, Kinshasa, Bandundu. Bas Congo, vous gérez. Deuxième président, Mobutu, du côté Ngala. Les Ngala ont géré à leur tour. Donc, nous, les Ngala, nous avons géré. La tour de la Bissou. Nous allons désirer Kabila. Côté Swahili. À Koufi. Je veux Kabila Kabange. Côté Swahili. Aujourd'hui, c'est du côté Luba. C'est-à-dire que Batouba Géré qui n'a tourné na bango. Donc, c'est la justice yanza, mais ça juste été 4 coins ethniques ya Congo, bien tout bon. Bonjour, chance ya kobaluka ya gérer mboka. Mais pourquoi tous les ngato kabola Congo ndeko nanga batwala anza lelo komo na bango bayanzi. Baluba. Batetela. Besingobi. Bayanzi bayaka. Bangala. Bikolo to zola lanzala. Pombo keza bien fait. Au crise ya mboka. Pourquoi vous avez l'ingabo coloré passe ya congolais na kombo baluba? Guerre politique. Guerre politique, on m'a dit biso. On dit na kolbano le moko. Na ninde ko mo FCC na TV. Oh, c'est ça no meka baluba. Yo. Na la sabino ka muke. Na tanga Joseph Kabila Kabange. Président Sénat liboso comme les aguinani. Non, il y a plutôt, il y a Seni. Il y a liboso. Il y a Mibale. Kabila tia silisi atia bata est na Seni. On a jamais vécu au Congo ni Muluba ni Munganga. Babele la qui est tribaliste te. To bo sanate. Ba po kenyo so yamboko ko na baswahili eh. Entreprise publique. Entreprise publique nyoso. Swahili ndeko na bureau. Même dans cela, na armée Mufunga Bukamate yuko na Bluetooth. Fatim tagi nango. Banda Felix azu kupona na okite police wa zoloba. A danti kumate kabu bianza. Non na yoki yango. Na bata moto ba oluba wango. Ko bata moto eza bata moto. Est-ce que oyebi ni seke bata moto bato na sasa? Baza ba jeune ba timo na diamant na Kasai. Ba komi na malo lendo moko boyi. Nazoya. Baza ba lo lendo te mulu ba la kateti. Parce que bango les bazana ki bokonzi. Tant ba na bokonzi te. Ba telemela ba konzi ki sasa awo. C'est-à-dire quoi? Baluba baza bato bayebi koloba non pe bayebi koloba oui baza ba hypocrite. Faut que ça l'honnête sur le balikam neza. Vous comprenez? Baluba bato yo, soka d'accord balikambute awo yoko sone te aussi là. Bah voilà, bah ça va grand chose notre sur ba diamant na ba est wa et plutôt na Kasai. Kabila bo mimboka na nzala. Nzale koteli bango. Ndaba yo kuma moto na kisasa. Na bakanda ya bo kumira moto na kisasa awa, yoko solo le kisamwa lwa lokuta, oko solo ba kotambolelo na nzela. Contexte nango yango wana. Ezate ke ba sa po ba zu pouvoir. Bongo na 2016 ton ba tolo maka bazanga na pouvoir. Na 2014 dans la Loba, bazana pouvoir. Ta ba temo la ndé mbuta ki sasa ba pouvoir. Pour tout muta longa bango za ki mbuta.
Kimbuta sola kina bata moto yango kisasa ezanga Kimbuta. Tala beza Jono boza kwa Kimbuta zonga gouverner. Kimbuta wa memela watu fulu. Sala bino kona Kimbuta c'est le peuple c'est pas na musala bien choix. Faut ça honnête. Mais c'est le plan comment se fait-il yoko linga moto ya memela batu fulu. Naza c'est le plan non naza c'est le plan psychologique. Pas même les lois boy. Dikabo fona loba yango. C'est le psychologique, c'est-à-dire Kimbuta a vu au solana full. Ayebi ko comprendre le problème na bino, ndeli ni arosi na bino sur place wana. Donc Kimbuta soka ka cheka musala kitoko bongi kisasa. Omoni ye to ngata bano kufa la kisasa. Ozomona. Soki otali lelo oyo général Kasongo. Ngana oki balobi o ba identifier mi tukara kisasa. O papa. Mi tu moto ko identifier lo biao. Leo lisusu mais quand il faut makambo ya criminalité zongi on va identifier si on a bien on va identifier que les bosso d'abord on peut se faire résultat nango te général Kasongo lobi que akei na ministère provincial pour on va ficher mi tout ça déjà identifier ba ficher ça ba papier ba tegela ngida dombo makambo si va procurer osani pas la siga état de droit au sala. Ça va être le règlement de compte papa yo so mbongo bana batu ya pasi mutu wa bana bunda so mutu kwa na Dubai aso mutu kwa na Sendo mutu ngozo leo na mutu pour ça babuli roulage akangi ba pesi mbongo roulage bapusa ni allez basi lo mbongo pour pesa mbongo identification mbongo wana eke wapi mikanda eke wapi banani bazai identifier alors gouvernement provincial de Koleka cela veut dire ministre de transport André Kimbuta yango na ba contrôle bango moko bazo bambonga batu bazongisa ponga neti ngaka na ngai bandira ko na bandira on sans identification te na mbongo nanga Tony Yokato Jérémy Yokato zonga na likambo etali tribalisme. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous comprenez qu'on a bien Tony Yoka parce qu'il y a un boxeur à la France qui a bien Tony Yoka, c'est normal. Puis c'est des solutions limitées pour ça pour que tu éradiquer le phénomène du tribalisme. Puis c'est les solutions makasi yango na zo senga mobuta sekwa nzambe pesa mobuta so mobuta so solution mobuta te pesa chambre ya balonga na lola wana joba ya mukongo kombe kivila nkanda ah konde na peso massacre comme on a excusé là mais comme yango wana ba jar ndingo to kenda festival mo na Goma na mo njomo zo kota tani babimbe telemi on doit le pas chebi parce qu'on a compris c'est c'est vraiment konde qui vit encore zo kota ba tu comment c'est vraiment est-ce que oh papa est mon honorable oh mais ça vous compte bien à gouverneur à temps au bout awa Moïse Katumbi nenga za kaime na katanga nenga ya zalaka tellement lona sala bola modele atikala maire gouverneur restaurant ya Goma maire bonga muluba ko bele nzusu wambo ba gouverneur ya Bakongo ozo ko pa ngai ba to ba parti politique ndio tribalisme na mboko nous bino bato ba parti politique no mi tribalisme na mboko ressortissants de ya liboso banommé ministre nous les ressortissants de Lualaba nous les ressortissants de l'Équateur nous remercions le chef de l'État pour la nomination de notre fils bino bato ba parti politique to quoi qu'il élection un militant parti munene lokola PPRD lokola IDPS regroupement munene la muka pe munene maintenant s'il n'est pas il y a représentativité dans l'assemblée ba munene te hein ba leader a munene mais la muka na ko munene ti moi ça tumba za munene makasi papa ono subona ko mekate nazo ya sika batanga bata munene ngam na otanga moi ça tumba ra ko mekate jora soka postuler bato ba kolela yango ba banga même ka postuler muto wa chanter ba gombo ko meka ko tite un grand leader bacha ba dan osoka pa ngai mais on la muka na komi munene te parce que
n'est pas une représentativité dans l'Assemblée, bah, on a député vénateur, à part honorable Martin Fayulu Madidi, Oaza Eli, Yakisasa, Mukebaï, honorable Mukebaï, Mike, Daniel Safou, honorable Lézin Tamboué, Baza fait Mingité. C'est Baza Mingité, honorable Christelle Vwanga. Nani oyo Yimba Kawana, Bados Bombasi. Si vous savez que vous avez une élection, vous avez autorisé nous, tout le monde a et contender. Vous voyez quoi, mais nous avons partir de candidat gouverneur. MLC, que influence. MLC, l'Équateur. Tozi penza Jomo ya Muswahili toche candidat na Lomami tozi Jomo boye ya par exemple na Sankuru tozi Jomo boye ya Muyombe candidat gouverneur. Donc Muyombe il est maintenant obligé de se faire entourer naba autochtone Bandola Semboka va expliquer à se familiariser à comment ça on mboka na ye depuis tant qu'on bongi ça ba ndeko ba ya wana ezo boma sens ya tribalisme ngade na za bona za ngala grand fois nga komi gouverneur d'Équateur et plutôt gouverneur na Lubumbashi na Katanga au Katanga na so vient na kitu na au Katanga ah c'est le jeune frère ya gouverneur ah on va y aller anticiper ma relation bato baza kuna tane mboka ezo komeloko moko mokuta lobi phrase oyo naza kosala manso ozana ozayi na bazayi otuwele bazuwele okenda Kinshasa otambola na partout na Bandundu Banyema ozali obe zayiwa tata bo ekolo bo mene les bongo te nga na yoka soni na pasi nga obike na koma na Lubumbashi na mona ndo bazotuna mutu congolais ayena kaka elekele baotune sikoyo awa yebo zana famille awo komela ndanga nani oh papa nena mboka mtu akolala na balabala ya mboka na biso na balabala etali hôtel le plus important na yena za en ordre ni kandaranga c'est fini dans la droit mais ndre folo banani donc tu sens vraiment que tozo kende na sens moko ya mboka et comme le gola ozali période mo idemo mabe yaka fo mutaka Lubumbashi faut sa visa on va comme mboka mususu. Donc, et là, il ça là, il y a les bossos bateaux, bazali, animateur de la ville, c'est-à-dire bateau bazar, simili gestion de la ville. Il y a chaque ville, va compter, va calculer, on a bateau, va aussi du bandage. Il y a pas province. Et puis, bateau que zali boy, ba politicien na bani na bino. Bozo bolingo mboka, bolongo la bolingo poche. Bozo bolingo mboka, bolongo la bolingo parti. Ba homme d'état. Nga zo kamo na mboka to na ministre alo bakeno. Non. D'abord parti, les partis d'abord. C'est commission. Nazo ka mawa. Ba ministre ole ba lo ba poma kamupo na mboka, bazo makamupo na ba autorité morale. Moko za kia wa yeme. On ne peut pas nous intimider de la commission mère. Ponini, na bengi yeme. Non, tout le monde a des tapes. Voilà, Fachi, à sa président de la République, tout le président, tout respecter, tout travailler pour l'intérêt commun. Sur le web Fachi, et comme Minga, bon respecter, on a beau faire amour pour l'intérêt commun. Sur le monde, et comme il développe Piamba, tout respecter, donc, tout le monde est l'engue. Yango na lobi boye ba politicien ba ministre ba l'équipe biso. Parce que Fachi n'a pas eu le camarade. Mais lelo Fachi la sala qui même la difficulté. Tant ba kutara na Fachi l'église, avec même la difficulté à la Fachi lelo. Pour ani en. Mais ba camarade. Ba joueur ba l'équipe ba joueur ba match fini. Napoli après Mourinho Mbote. Ba musicien ba l'équipe faut ouais na JB ba sala maman na gueule. Ba pire master.
mais bapolitien bakozala bapurité ti lelo eza soni po bandeko botikali kota na la barre officielle donc la barre bakokoma ngo boye LABA ba R mibale okomi e na suka donc la barre officielle TV au s'abonner communication facile officielle au s'abonner oye na 89 52 44 50 au screamer yango otindeli yango na numéro wana na WhatsApp nga omo bango libango tindela $100 na osango ti yo s'abonner kaka kuna olandaka baanalyse oliaka libanga na yo mais en attendant ko ba bato ba s'abonner na bango bandeko ba s'abonner na bango bana do na bango eza contrat toyokanaki bali na bona ndeko na biso Daniel Newcom Mille et puis René Zola nzamba za mayo Mike Kalonge wa Mike et puis Peggy Onanga Olivia et Dodo Mawango na bakisusu Audace Milandu na mwasi na ye Afi Milandu mama Afi Milandu Audace Milandu ya mama Afi Milandu ça ne ba sel biso chaîne na YouTube à kitoko mais au moins congolais il faut qu'on a esprit au bana chaîne na banga YouTube dans la vie tu parles bien bazana concept na bango et puis il y a abonné belé OK nda kitoko mais dans la vie tu parles bien faut s'abonner ba s'abonner ça linga bien et puis les big boss Jafar Amani par contre on va simplifier Saoundu ba Marika Pinga na Paris jinamu jingama popi aima bunga ba depuis Sidaf Guilain Kwete ouais Guilain Kwete dodo lilomba bon na babilo abo so libangele bitro ba baya bande osusu to petika loboko to kutali mbala sima